Bakiwoye. 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 Senti, ya papa, toujours, coûte que coûte. Mkolo yenga bote fila kina nini? Batolo, hein? Bon? Barre de fer, il y en a où, papa? Bino kaka? Barre de fer? Oui, papa, barre de fer. Ezali? Et au monde, il peut dans la gare. Bon, vous venez ça encore, tu manges tous les jours. Merci, papa. Bâton là, barre de fer. Papa, c'est moi qui m'a gagné, répondez s'il vous plaît. Dobaneli. Papa Simon Kimba Mukangani, Papa Simon Kimba Mukangani, Wana force tata mulimo santu. Ndega zako nyingisa mukili na ye. Troisième, Papa Simon Kimba Mukangani, Papa Simon Kimba Mukangani, Merci. Tous ont eu la bataille. Sans avril, les années sans amoula. Bandako ici là de la camba, tout si c'est yao. Au banquier mais la moula. Tu es connu, hein? Barre de fer, presque les alliés, boyanango. Tu es vite, na toujours bien là. Fait ça et tazan dengenini. Qui voulait petit caca, tu vas panzan. Bakolo ko wapi? Bata mashika toleza. Wana zo senga ndeza les belé. La biso ba fête genre combien de jours? 3 jours. Les 6, les 7, les 8 de to comme ko panzana. Zo senga batol. Zo senga barre de fer. Baburuwe tipe suge ezali topesa pour misala kele mbam toyokani pour la sikoto tikibino tozonga na cité mutu na mutu ayebi esika ye abikela diansuka lelega moteur Mbote papa, papa journaliste. Oui, va comment on pose à l'INAN. Papa révérend Matomina Kassamba Mathieu, vice-président national et Afareki, RDC. Tout le monde vient à la carte, il y a le pan à Mokondi. Et c'est moi qui a Mokondi, le bini. Et c'est moi qui n'a papa Simon Kimbangu Kangani, Nzambe Molibu Musantu Lelo, et Zaye Sengo Yalikolo, à quitter Sylviso Yangona C. Pour la qui s'est été Nzambe Azali Katina Biso Batu, Banana. Mais mokilezo yeba yete jusqu'à présent mokilibaza molala na pongi ne nzoko nzambe muta na bakoko na biso na tuka Kongo mokili mobimba tangu wana azaki na nzoto na ye ya likolo ndenge ayaki epa ya Abraham na Genèse 18 aliaki na nzoto na ye ya likolo mais lelo alati nzoto na biso ndenge komami na mukana na Jean chapitre 16 verset 5 à 15 ete molimo musanto akoya akozala kati na bino mokili ko yeba yete mais bino boko yeba ye biso bakimbangiso to yebi nzambe molimo musanto kombo na ye papa Simon Kimbangu Kyangani ye oyo mokili nyonso balamuka na pongi to ya pembeni na ye yende mutu akobikisa biso yende mutu azali na makambu nyonso toza komoni la pasi soki to yebi ye to tiene sika na ye to tosi ba ya azali kosenga pasi na biso batu indo nyonso esili e pasi ya mutu la katra mutu mobimbe sili. Merci merci papa journaliste papa mbote papa nangai ozali doyen na kati ya faki to moni lelo papa abetisi musique moko ya makasi. Merci eza ndenge nini donc ezali tata molimo santu azakolakisa force na ye pa ezali pamba te ntango tokendeki président c'est la première fois bato bazolobelango même na cité que représentant légal moko amemi musique na ye kuna na basurveillant na ye
défilé na kati ya présidence yango wana tata molimo santo esengo wana ti lelo banda le 12 octobre papa Simon Kimbangu kiangani nzambe na biso alobaki ete fête ya le 6 avril 2021 se bandi donc ndenge tozali na kati ya fête totondi nesengo papa journaliste bosala musala na bino mpona kopanza sango ya 2021 na mokili mobimba yango wana bandimi nini bandimi soki na banoki toyebisi bandimi nyonso biso tozobomba te ezala banoki mbangiste tozokoyebisa bango biso nyonso elakeli na biso eza na nkamba soko oyebi nkamba te yebaka ete oza na nzela ya nzambe te nkamba kaka biso nyonso tolanda nkamba po ete nkamba ye moto asimbi mokili mobimba yango tozoloba na banoki mbangisi na biso moko bakimbangisi oyo azalaka likolo na gauche likolo na droite etika lisusu ndenge wana te biso nyonso tolanda kaka papa Simon Kimbangu kiangani na solo po tobika. Merci papa journaliste. Bote papa. Comment on a? Comment on a papa Fabrice Mazedi? Comment le papa a la nation makasi yo lobini? Toza le sengo pote to mo sutata mo konjabule to mo la ekala to mo le susulelo. La yango na la za osinga la bana papa. Na baza bana papa te. Na o nyoso toza ke basame bien ba mususu. Ba ya to sangana na bango longo dimanche. Papa bike to tonga kamba pote se to tongi kamba te passe biso pe kotika osila te. Ba ya mingi to tonga kamba pote bolingo mebe commissaire tozo luka yango neza na kati ya mboka na biso awa. Nzambe mosusu azali te bobelese papa Simon Kimbangu. To sosola ye to yeba ye azali nani. So to tika ba papa Simon Kimbangu te passe biso pe kotika osila te. Lango la sengi bana nyonso o batanga bana papa Simon Kimbangu. Na ba papa Simon Kimbangu te. To ya dimanche to tonda na ebele. To le gaso se fa sande to la ki dimanche to tonda to mema ba sima ba tol. Bilo pa olesa papa ya. To lango mingi po te to sunga tata molimo mosantu. Merci. Bote mingi. Bote papa. To monyo na esengo pe papa lelo azaki na esengo makasi. Olobini. En tout cas, esengo etondi na motema nanga eza na epte na kokabula monana. Parce que natala ki papa nanga tia uti nkamba ye elunga papa eza kitoko te. Mais sikoyo lelo na lobi na lelo na moni elunga papa efungwami na oki voix ya papa telemi na moi biso to telemi na moi na sepeli makasi na tondi na esengo koyoka nzambe nanga lobi ke dimanche soki na bimi libela. En tout cas na tondi na esengo mwana no soki mbangisi passe ozali soit esengo oyo to kabola yango biso banso pote esengo oyo yango nde komema biso mapamboli bisika nyonso tozali bapasi tozali komona bisika nyonso mabaladi papa lobi dako ata pesi omaite ata komona ya pamba tobikisami deja ngande komona nazali koloba nazaki na pasti bomona na toka bona nazaki na basa malade mais na bikisami koyoka voix ya papa komona elongi ya papa na sepeli makasi bandeko nanga na sepeli ko sepela makasi ya makasi. Merci.